DGTV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote bandeko, nzamba pambolela ngai bino. C'est avec tristesse, regret, douleur nazosa la vidéo oyo pasi na motema na lingala. Bandeko batindeli ngai vidéo moko na kolakisa bino yango esalinga somo nzoto malili ko apprendre ke makambo ezoleka na église o bakobenga lingomba na Nzambe. Vendredi o tuko leka ya lobi awa ndeko bozomona na photo na kombo ya exaucé abetami lokola nyoka na kati ya église na ministère amen na limete nini frère bozomona aza mwana ya ministère amen assemblée na ministère amen depuis kala et au sala que le frère a voyagé accueilli Afrique du Sud Kotanga. Dans Afrique du Sud Kotanga, à 6 classes, avec Ozonga Kinshasa. Dans avec Ozonga Kinshasa, avec Okutake, ministère amène Oyati Kaka, et ça sous nenge zalarate, c'est-à-dire, Mambomo ebele changea. Frère Didier Maembo Yebarana, Azalara mwana dadi, Azala souma dadi ta qui n'avait osala ever. Oh ya solo ouais. Ah mais c'est un frère qui m'inspirait. Et nabana kolinga yemingi ndeko mema miti e pa mayemba akomi osambela na écriture alpha azo poster ba vidéo ba émission ba photo ba mateya voilà ba prédication ya mosel na Nzambe Didier Mayemba et ndenge ka postaka wana batupe ya ngambu kuna ba mona kai ya koma kuna bandeko. Et nga elekeli ngamba liboso na yoka tope na mona kolongwa na église sur longwa na église OK ailleurs oko fréquenter sur église wana te nous autres toke na ba église oyo to longwa et c'est vrai que longwa église nyonso na ba église kut net ya ba poto oyo ba mambo bazana bango ebelete ba pasteur ba yoka toujours mitema pasi mais avec l'état ba mesanaka oka église mo ozalaka surtout ozaye pe kosa ko travailler oyo ya kuna mukongo susu oko sunga kaka na cadre ya bo pesani pe mbote ma sœur boni mikolo belé bosololi pe leki nango ndeko ba programme mo ba prière ezalaki na ministère amen neta mo na ministère amen amona inango mabete nakene olanda na ngai ba enseignement nakota na nga mabondeli vendredi ou à lobby. Le lotoza lundi, na osa la vidéo au lundi. Le 18 mai 2026, il est 20h11. Vendredi, au les 4 jours passés. Donc vendredi, c'est le 40e. Et nous, ça va calculer. Dimanche, le 17, samedi, le 16. Donc vendredi, c'est le 15. Na kene na ngai ko sambela bandeko. Frère à kota na église ba repérer ba reconnaître ya oyo ya muto mayemba c'est que espion batindi awa mais fallait bo bengana ya ta so pona bino bomona ikaza espion aza traître aye a kochela muto mboka lombo bombe po apanza na kufa to pa ya ko beta masasi to ayo ko bwakela bino mauvais sort to pe kisi po église pe la moto tope zika fala bo bengana ya ta bandeko basimbi kobeta mwana mobali oyo mwana bato kitoko ba bebisi elongi regardez comment il est beau babeti mwana mobali oyo neti moyibi babeti ekobeta tango na loba la bino ya kobeta une centaine de personnes ebele tuluku ya batu mutu moko ye na katikati
makofi bokomona na video nde bagarde bato basurveillaka wana baza kofutre baku makofi oyo akoniata ye aniati nkuba ya ndenge wana bandeko nayebi te mwa mobali oyo soki asalaki crise te na sa nkuba oyo bandeko na nga ya mawana ya pasi eza après avoir kobeta mwana mobali oyo bake kotisimbisa ye na la police bake kotie cachot na échangère. Pendant que je vous parle, pendant que je fais cette émission, garçon oyo aza na échangère. Donc risque eza boyoka lobby ake makala yango na ye nasala video oyo mpona alerter bato ya mawa oyo bakosa quelque chose tel que ba Israël Mutombo botage Israël Mutombo botage ba ministre ya justice botage bakonzi nzamba mawa kande baloba place moto azokufa moto mawa azangaka te bako akosala intervention pour ses frères asali eloko moko te ya mabe akendaki kosambela s'il vous plaît akendaki kosambela azali na monduki te azali na arme blanche te azali na eloko moko te oyo keno suspect azali na caméra te caché te eloko te oyo keno aye aya kosala soki mabe moko songolo alataki bombe na nzoto te oyo no kamikaze rien ayaki akolanda prière babeta ye bokomona ndenge bato bazoseka panda bazobeta ye baprotocole basangela na babato misusu baboka nde bato bazobelela nde baobeta mwana mobali oyo baketiki na boloko 3 jours yango oyo ntango bazoyebisa bino babiloko bokobenga baeglize eza baeglize te bozokofinga ngai ntango bazoyebisa bino bapaster oyo bokobenga bapaster bapaster te baza banganga bozokofinga ngai bandeko na ngai likambo ya monene boye ya grave ya mawa ya pasi boye ce garçon asali 3 jours na cachot ye aporte Léopold Mutombo akoki kopesa ordre batika mwana mobali oyo te pauvre mayemba bandaka ekomoyindela ministère amen moto omema nkolo ye ntango nasala émission nayebisaka bino Didier connaît beaucoup ya ministère amen Didier ayebi basecret d'état ebele mpona bango makambo nyonso ezobima eza kaka ye mama na Simeon ndenge akende komona sango eza kaka Didier mayemba ntina niveau bakomokosela makambo ayiba akima na $400,000 $400,000 ezali ya bino moto ayebi $400,000 botiki akei asali mpe église na ye aévolue mpe lelo nde boya kobeta lisola ka $400,000 yango $400,000 yango bon de toute façon nasangisa bahistoire te lisola $400,000 na oya nango nsima tokobeta lisola $400,000 nsima na ya bazemi oyo balobi ka zemi sa tokoya nango nsima bandeko na ngai ces gens ne se ressemblent pas tout autour de Christ et Jésus. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a Jésus, il y a la présence de Dieu et l'amour prime. Bandeko, oyo bakulu na toba na nzambe. Ba converti. Na ya obosa na otela bino vidéo pour ba na traiter le côté encore bino bobanga batute hein. Bogonde ba oseka ba matisi likolo hotel une centaine ya bato baobeta mutu moko po asali nini ayaki kosambela me neta longwa église wana akoma bisika oyo do lelo mambo nzambe koma rando lelo ba église koma neti ba parti politique mutu wa FCC mutu wa cash mutu wa sutuka mutu wa lamuka mutu soki ya nini mutu ya IDPS mutu ya même na ba parti politique on bato mususu kutu baza na ba parti différent baza na ba divergence mais ba solo la kata ndenge na solo na vie na bishop ya M23 Emmanuel Banzuzi na pesi mbote bandeko église nzambe tant tozo bisa bino bato ba basala nzambe te boko ndima te au lieu de faire des disciples de Christ basala ba disciples na bango ba défendaka bango
naebisa bino ba défendre mosala nzambe te, Dieu défend ses serviteurs. Et je vous ai dit l'autre fois, soki batu oyo boko défendre baza ya nzambe, nzamba ko justifier bango. Mais si c'est pas le cas, kande tozola mukanzamba banda kaka ko exposer bango. Bomoni misala ndezo bima libanda. Bande wana ngai. J'espère que na lakisi bino video yo na zongisa su video yango. Bomona ndenge na kati église bazo beta mutu pene ba bomaye. Église elingi koloba na ebite soki batu bayebaka signification to sens église. Église veut dire tirer du monde. Et on dit les autres, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Ce qui veut dire nyonso ya bino et ça le nabino ya makambo. Façon nabino de voir les choses. Makambo nabino nyonso et cause à la modèle to lolenge ya mokilité. Bino vous la constitution nabino bino vous la ndenge nabino parce que bino vous église. Bandeko la Bible l'Ancienne Alliance na époque où tu es dent pour dent et pour œil. Bible zoloba à chaque fois ceux qui moto sali mbeba crime to likambo moko ezo senga ta mususu moto na ba lapide ba bomba e ba sali eloko songolo et que la personne a eu fuite bolandi a kimi à côté na ville de refuge bozana droit au sale sous ma bête. Bon, on a droit au salaire loté parce qu'à côté de la ville de refuge, de beaucoup de missions dans la ville de refuge. Il y a eu des villes de refuge dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien temps, dans la période il y a avant grâce. Église Lelo, ils ont la ville à refuge. Au bas de bazo, il y a se réfugier. Au bas de bazo, il y a ko déposer mikumba na bango. Ko ya ko solution na problème na bango. Bandeko, église comme esika ya kosala bato mabe. Depuis quand babé taramoto na kata église esika e santo. Depuis quand babé taramoto na église. Mes frères et sœurs, là où il y a la présence de Dieu, il y a la crainte de Dieu. Na ba église oboko mono yo nyonso zo salema. Ah, c'est clair que présence en Nzambe zate. Quand la lolenga ba témoignage to yoka mikolo nyonso tongo meli pourquoi. Ya ba mambo le kara ya ba choses abominables le kara na ba soi-disant église na bino ba synagogue à Satan. Eza ba preuve que Nzamba tikela kozana ba église wana te. Tant bazo bisabino bato baba sala nzambe te bozo finga bozo ndima te. L'autre fois je vous ai posé la question ici nzambe faut lo bandenge nini pour pas comprendre pe bandima que c'est Dieu qui est en train de parler faut le fungwa mabomo na kita nzambe le gra toujours na nzila ya bato. Nzamba lo bandenge nini po bo sosola na église nzambe na esika e santu babeti mutu mutu aki kosambela pona nini rando na kati église nzambe église oza censé pardonner pe ya kolinga bato so ezaki atande kongo ya kosala lo mwa mabe peut-être ça peut se comprendre et maona ya pas ezaki après avoir ko beta mutu nkuba tant bazolo ba bino na Congo justice ezate or justice mutu élevera nation. Bandeko. Oh ba soda ba policier l'état ndenge nini. Ba ena mutu kuna déjà zwi nkuba. Azaki mutu fale no mama ki hôpital. Kande bo mone tuluko ya batu bazo beta mwana mobali oyo. Azaki mutu ki hôpital. Asali nini? Na bite explication ni ba pesa ki. Je sais pas quelle explication ba pesa ki. Mutongo bomoni abomi mutute azala mundu kite et l'autre côté ni n'était kapo ba ebisi bino que nous a très ceux qui espion assemblera ici comme mususu
aye koto aya sope ko sala mabe sope ko tia poison sope ko sala nini e bozu bo kangie bo tiena boloko bo vendre sefu kuna 3 jours yango bandeko yango exaucer na famille te Congolais tellement yeba ne peut pas droit na été et pourtant ils ont maman na infraction au contraire ils font des familles à garçons au bas porter église plainte bato batindeli nga video ezaka bato ko basambela kuna o basepela ina eloko yango te ezalaka te mayemba kenda biso tosepela totikala na biso siko soki ndeko asepela ya kosangana na biso mabe eza pi obeta moto lona moyibi na kati ya eglize ya nzambe nde bango basepeli te babi na grande dame pardon belela mpona mwana mobali oyo abima prison to mpe justice esalema mpona ye neti blague ya okende makala mpona kongo bongo bakuluna oyo esika na bango eza na makala bango bakanga bango te me bato oyo asali eloko malunga te ye nde bakokanga namona tata moko fazer ya tata mobimba na bana na ye na balabala je crois bato bele bamona image wana na Facebook quelques mois passé na bana ya mike en plus bana basi nini asali soki 2 ans na makala le monsieur débrouillé sa vie aza moto aba Congo atekaka mwa babiloko na ye azali na shop ya bacrédit ya bamega asalaka mwa bisalasala na ye bakulu na baye ndenge bamesana kosala na baagressie baatake ye et le vieux se défendi e na kose défendre wana kuluna moko azokaki kozoka mpe ya gravité c'est comme ça on va arrêter les messieurs batiai na boloko pendant 2 ans abima akuta déjà donc ndako ezalaka te parce que moto afuta ndako aza te shop existaka su te biloko existaka su te ka nde bakendaka ne wana azonga su ndako te asala mwa 2-3 jours wana après après parquet ake nini aye kobima place akokende eza te ake vande pa beau-frère na ye lokola bato kongo bazala nde bandoki na babengane na 2h du matin atelenga na libanda na bana na ye akomotambola ta bazwa biso na mboko justice eza te e mwa mobali bazwi bakangi ye batie na boloko bavandi na kati ya kasho aza na échangeur exaucer aza na échangeur ministre ya justice aza wapi bandeko bokosunga ndeko Israel mutombo aza wapi s'il vous plaît vie musano yango oyo bokende kolibere exaucer akende kosambela na église abomi mutu te asala eloko te me neti alongo église wana koma kote mosusu bamoni ke ye aza ndoki fo oboma ye abetami lokola moyibi epui baobenga bato ya nzambe bozota nde bazobelela bozota nde baoseka ye misapi na ye ezokanga bato bosalaka baémission s'il vous plaît bosala baémission mpona ndeko et 3 jours avandi kuna na nzambe na bango mpe alobi mpe eloko te donc garçon wana kufa na boloko lokola aza traître moto mayemba ayaki mpo ya koboma ye yesu alobi tolimbisa tukusambo na sambo mala sambo quelle méchanceté bandeko basigne attendre de la fin kokamwa na place tomona yango kose manifester na mokili oyo tobengaka mokili mais na kati ya église bible elobi na ntango suka bato bakozala insensible méchant ennemi des gens de bien mauvais mitema mabe ya bato bazalaka basambelaka bakendaka baeglise kokamwa baobeta motu me bato bazoseka makofi banzete na koniata na kati église ya nzambe stade te église bongo nde nzambe oexpose bato tant tozobisa bino keno baza basala ya nzambe te bato baserenisaka tout autour ya jésus te me bozofinga nzambe fo aloba nini mpo bato basosola
nzambe fo aloba ndenge nini mpo bocomprendre ke nzambe moto azoloba ya mawa ya pasi na tombe repentance ezalaka te yaya ozala trop tard boke servir na monde des esclaves après bokosuki na moto ya lifelo boendircir mitema bokanga miso na matoi bosala sembla koyoka te malamu. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent en son honneur. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur. Plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits.
fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.